ndenge baza wana pe ata babiki no bafanisa kamere na fina Tshisekedi Félix bayoka na bapona kanda comme bakoyoka na bango pikate parce que ndeko Rossi akufa akenda ba opposant tout batambola na Rossi baza na pouvoir ba mo tavena Bruno Tshibala ozo comprendre mais ba opposant combien des opposants baza na pouvoir kuna o ba bomisa bato na ba marche bato ba bima pona ba vie wana bato zo ba masasi ba bandala ba ville morte ba marche mais bango na ba olia kuna gâteau ba fanda l'aise ils ont ndenge ils ont culture ba opposant congolais mon entier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas cité Pola mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Oui, madame, mon émission Nabino Lolaka et Congo, émission vraiment pe Sarabino plaisir, émission vraiment et la Sarabino actualité sur le net. Oh le lomo quoi, le loto ko lobela mingi mingi mamozali ko lekana vraiment la République démocratique du Congo surtout Makambo Italie au tozo kende en décembre à la élection par rapport aux opposants il fallait baluka candidat commun na bango to moni vraiment trouble pe mbutu mbutu koti vraiment na kati ya opposition to éviter to moni ba inde ko mususu ya opposition ba retirer ba signature na bango après avoir ya ko signer pe ba retirer yango bozo mona ke quelque part bozo ko lukara ka trouble aux populations za ko zela makambo ya malamu vraiment bino bande ko na biso ou bien ba leader politique auto tchaka liboso vraiment total la bango mais lelo ba komi ko décevoir biso na ko zala nga moko na plateau te na ko zala na confrère na ngai Jérémy Lwemba auto ko meka ko solane par rapport ya ndenge bande ko na biso opposition Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi au ba retirer signature na bango. Est-ce que esali ba imboka malamuto esali pe ba peuple congolais malamuto bande ko na biso pe bazali ko vivre na diaspora to moni vraiment ba bengi biso butu bande ko misusu pe ba commenter ebele. Na pesi merci mingi na mama Rosette la fleur d'amour au vraiment azali producteur pe sponsor ya émission o Nadjo Lili Atala. Déjà je vais dire bonjour à mon invité Jérémy Lwemba, journaliste d'investigation comme moi. Bonjour. Bonjour Ndeko Peggy Titan, bonjour également à Bana Poto Ebele, combattants, compatriotes congolais, des partout à travers le monde entier. Donc merci beaucoup pour l'invitation. La situation politique est négative ou positive? Merci pour cette bonne question. Il y a Liboso qui ne pas si peu mawa, côté la désordre oyo. Ezali ko régner na minute au na kati ya opposition congolaise. Obi que opposition il faut être exemplaire. Il faut être la modèle, il faut être la co-incarner espoir. Il y a population, c'est vrai depuis plusieurs années. Il y a une alternance politique dans la majorité n'a échoué. Il faut une nouvelle classe politique, il faut de nouveaux dirigeants, il faut un nouveau programme, il faut une nouvelle vision pour l'émergence au Congo. Mais Nassi a Yiki, je pense que oh les gars qui lobby, en tout cas, il y a le monde entier. Bandeko ba se retirer batiki Kinshasa, batiki Afrique du Sud, batiki Angola, baké musika na Suisse na mboka Genève, la capitale la Suisse na Genève. Babino toke kuna ko se concerter, to yokana pendant 3 jours. To bimisa biso candidat commun de l'opposition. O ko zaloko la porte-parole défenseur de l'opposition congolaise. A aux élections ko s'affronter contre Chadari Emmanuel au FCC. Mais baké ba koti ba réunion na bango, suspense na suspense. Déjà avant-hier, si tu peux te rappeler dans les réseaux sociaux, Sangoya qui est de Félix Tshisekedi. Si point de vue en tout cas, c'est bon, on a un poids politique, UDPS, c'est populaire, c'est les partis politiques les mieux implantés dans le niveau de Nabiso, ils ont fait une opposition, en tout cas, de Félix, bonne chance. Or, c'était une fausse information. Nan infiltré quand tu évité. Silence des morts. La TV Zolo Belangote, mon acteur, Bazolo Bate, moi quelqu'un nous kaka. L'obinde zalaki pena ko yinda. Tant tu apprendrais que Ndeko Fayulu a commis, plutôt a désigné candidat comme opposition. Bon, totali, ils allaient choix. Totali, ce composition à vote parce que nous avons toutes les informations à notre possession. Totali, ce information on est que Ndeko Fayulu a eu 4 voix
Ndeko Félix a eu 2 voix et Ndeko Vital Kamerhe l'échec a eu une seule voix. Na 4 voix après Ndeko Fayulu n'a voté Jean-Pierre Bemba candidat Matungulu. Yo déjà mon candidat yemoko sous a voté sous candidat Mususu. Candidat Matungulu a voté le Fayulu. Candidat Mususu nani Muzitu a voté le sous Fayulu. Na yemoko sous Fayulu a mis voté pour na yemoko sali 4 voix. Côté Mususu, Félix a mis voté yemoko. Nandeko nani Moïse Katumbi peut a voté sali 2 voix. Et l'échec Kamerhe a mis voté kaka yemoko. Donc tu éviter vote ya ndengwana ezalaki complot, ezalaki jeu de cache-cache, bazaki injonction na Kinshasa ou bien ndenge nini. Poko tala Ndeko Fayulu azali combattant de première ère, c'est vrai. A lutter mingi na opposition. Ngana benga kai jimo Ndeko Frank Diongo. Parce que tant Frank Diongo azobima, tout le monde rappelle Fayulu. Bazara toujours de paix, même Ekiri. Ba bunde les populations ba marche, ba zu ba ma frappe, ba betami depuis kono Tshisekedi azali na bomoy. Ça on ne peut pas l'ignorer. Mais quand la poids politique, la réalité n'est pas kendele. Et si quand on Ndeko Félix ezali na Ndeko Kamerhe, beaucoup de gens Ndeko Fayulu Ndeko nangai. Na Kinshasa oyo. Ata ko no ba Ndeko opposition ba ko na ba ko façonner ba pesier makambu et puis à sali campagne à gagner l'élection mais ça facilité. Et ça il doit passer dans la base là solide. Hein? So ko tali au seul lecture opposition malamu monaki. Papa Tshisekedi azaki lokola géniteur de opposition. Leader charismatique, maximum, les sphinx. Vous comprenez? Papa tanga beli na basuka mandat na ye tanga kufi apesi makambo na mwana Félix. UDPS est voté par l'unanimité comme président UDPS. À ça le la dauphin papa Tshisekedi na UDPS. Logiquement lelo par rapport à la crise politique, par rapport à la réalité socio-politique économique en Mboka na biso. S'il faut choisir un candidat dans l'opposition, au tel pénal par rapport à Bitumba, par rapport à constance, par rapport à ancienneté, il faut charger na UDPS. Et ça qui parti prité mais ali par rapport à la réalité à Mboka n'enzo fonctionner. Ndeko Bemba ça hors course, candidat invalidé, Ndeko Katumbi. A comment il peut la popularité moko makasi, il faut le dire, azaki candidat rejeté, vous comprenez parce que baboya qui a postulé. Donc bablo on a tout déjà, ça qui base a déjà écarté mais to éviter est-ce que Ndeko Bemba et c'est ce qui Ndeko Bemba ça qui na course, que Bemba ça candidat. To longoli to bon est-ce que Félix to Bemba. Hein? Que Bemba za wana batie Fayulu batie Ndeko Matungulu na Ndeko Kamerhe Bemba rolinga ba pona Ndeko Fayulu candidat comme opposition a rolinga te a rolbake ngana umeli ngana bundi na parti munene MLC comment ba koza Ndeko Fayulu oza fretin azata na base te az parti les implantés au niveau ya mboka te et si déjà parti moko moké ba na Kinshasa na ba Congo tout ça Bemba pa ngana linga te mais Bemba zo que nous voter Fayulu c'est là où ba tu ba combattre ba siliki limi ba siliki déjà coup na OK ba musu ba non depuis kala on les engate moi j'ai pas été que journaliste d'investigation parce que to beta masono auto zu na base auto tangi na auto vivre il y a beaucoup de gens qui pensent qui disent que Ndeko Bemba depuis kalinga na IDPST depuis Tshisekedi azalaka depuis na ba 1+4 Makamutu Tshisekedi Rosala hier obetaka le contre na Félix attend Ndeko Bemba azaki na prison tant papa Tshisekedi azaki candidat na 2011 est-ce que de jours quand Ndeko Bemba lobi que non base na nga MLC bo voter IDPS jamais appelé sa base na IDPS tout rôle sous Félix atie babani atie libaya pour que tu aies une élection tu as la dernière carré parce que le 21 novembre de ce mois la campagne électorale ngi banda mais tala ndenge ba panzani tala ndenge ba kabwani après avoir compris Ndeko Félix a accepté désignation Ndeko Kamerhe peut accepter mais malobi que non c'est bon tozonga na ba base to que tu na point de vue ba base parce que tu sais que ba base n'est pas mandataki biso a en Genève au moins une déclaration de Kabund Jean-Marc Kabund secrétaire général il y a UDPS très fâché à lobby toko ndima toko accepter désignation on a té ba combattant ba lobby Félix to pesio 48 heures soko retirer signature na oté toko désavouer na ta parti tu seras radié parce que parti où est la famille na bino ta parti n'est pas combattant vous comprenez donc biloko on a tout ça que et ça que kaboli bango ndeko UNC pe ko na landaki ba cadre UNC donc mbo sumbo hein babi Ndeko Kamerhe to pesio 48 heures retirer signature na parce que on ne peut pas admettre cela que Ndeko Fayulu a chapeauté ici deux poids lourds bazali Fati na Kamerhe donc voilà confusion cacophonie to peut trouble aujourd'hui na kata opposition ngona donc na éviter ce qui na minute to ko beta solution la candidat commun parce que na zomone là
ndeko Fachi akozonga na course ndeko Kamere pe akozonga na course de bakeneka en ordre dispersé et l'autre tozaya ko banga liboso ya onga to komi na point wana. Merci beaucoup Jérémy Lumba. Aujourd'hui nous parlons maintenant de FCC parce que nazongi na moi question mo boye ezaki tangu le président de la République en Luka Dauphin il y avait Imatata Ponyo abimai na sondage au Bemindako mais toi comme on a oui bati le mais toi qu'on a surpris comme on a Chadari, mais avec silence. Le Tolobanini, peut-être opposant, à la disqualifier par rapport à la course, qui est candidat commun, n'est FCC. Mais le lot, entre Vital Kamere et Félix Tshisekedi, des aventuriers par rapport aux opposants, ferme. Tout le monde déjà, et le Basali déjà, aux hommes déjà qui a pessi opportunité dans FCC déjà. Bazaba, leader, irresponsable. Mais vous n'avez pas signé un accord qui est de signer et de retirer sa signature. Et ça propreté. Sur le plan administratif, ça va gaffe, ça va erreur. Je préfère mettre une pause, demander la confirmation de ma base, hein? Mais déjà, on va pas qu'il tout a raté vina Kinshasa. Ba rassurer ba base na bango population que notre pays koyo kana pona candidat commun o ba ko pona yo na to kondima. Voyons on a tourné une question. Bango ba tikala ko la ka ba base na bango loko nini. O qui tamba qui connaît comme Failou, baba zimbala moko ba changer, ba tomboki, donc bazo quoi valer en côté. C'est comme si ba la kaki bango d'ailleurs que non caméra ba qui dans na kebo ezanga. Fachi ba la ba qui na kebo ezanga. Donc aussi au fait c'est ça. Parce qu'il faut ba bimisika Failou kakabu et yindi ba tumbina ba photo à Fachi. Et le que singa bangi singa ngona ba talaga Tshis Félix bandimela mais ba tumbi ba photo na ye. Ba combattant ya Kamere na ba combattant ya Failou na triomphal affrontement bitumba mabanga sur la policité. Donc ça c'est bien on a français l'immaturité politique. Baza ba leader responsabilité. Fallait pas qu'il nega ne ba messana bon en ordre dispersé parce qu'on a 2011 papa Tshisekedi dafa ko fa bagini boto sangana. Abenga ki ndeko Kengo à l'époque abenga ndeko Kamere ba sangana ratin Kamere appelle ça Tshisekedi faut rendez-vous bien monté. Tara père mon kolora Tshisekedi Kamere betsa fente. Nazo ya simisa ve touche. Unité ça la raté. Le pensa bango za mbongo. Ozo comprendre. Ça là. Donc mutu total la ni positionnement na yi. Et belé baza pe on a posé ba élection ça na monter pour que to question ba transition. Allez ba nous rappeler bango bazonga, ba poste minine ba poste clé au ministère à budget, finance, économie, primature et consort. Ozo comprendre. Donc volonté pena ko accompagner pena leader moko pena que non yo nous en makambu to congolais le rediviser que ça kambu ngoti obeti masola FCC kuna bazana autorité morale chef de l'état vous comprenez un homme qui s'impose qui se respecte vous comprenez azana plein pouvoir azana autorité likona yi a 5 bango ba le nom 4 non ba pesa ba matata ba professeur ba tu le les autres atali. Bon, on va tirer des critères au fond mutu à remplir. Vous comprenez? Deux deux aboyés, au rose à l'obara bien. Ou à soi-disant maïli. Mais ce bâti des critères mon pour pour na meilleur. Parfois au kata. Bah au tala peut-être yo l'obara mingi. Vous en a charisme d'un leader té. Vous comprenez? Ou à pembeni. Malgré intelligence na yo. Yo zara sécurité. Vous en a discrétion. Vous comprenez? Ce sont des points miki au long la rabatou. Tant la constitution un dossier la profil d'un candidat d'un meilleur candidat ba critère tout à tous en mbongo au répondre à critère on a tu seras disqualifié. C'est comme ça que les chefs de l'état talaki ba to baza maïli ba docteur ba professeur c'est bon mais peut-être baza na point faible mo belé ba ti bon pemba une de Chadari hein l'oiseau rare ba fandisi wana le la kuna baza na pouvoir baza pe na moyen na bango oh mais tout le monde a laquelle il est. Tout le monde derrière Chadari. On a ministre d'État, Sima Chadari. On a premier ministre. Chadari ne Mukondi. Kabila na Chadari. Point barre. Mais bon opposant, combien des opposants bazan na pouvoir qu'on a au babomisa batu na ba marche. Batu ba bima pour na ba vie wana batu so ba ça c'était ba banala. Ba ville morte ba marche mais ba on ba kuna gâteau ba fana l'aise. Ils ndenge, ils culture ba opposant congolais. On moni ngai. Na tiki ndako nangana ke tambola marche jamais na kosalango parce que baza ba aventurier kona ko linga pete ndeko nanga ke tambola marche ya opposant moko boye a oti Équateur to oti Bandundu marche na bandel to bima na kosalango te parce que ndeko Rossi akufa akenda
ba opposant tout batambola na Rossi baza na pouvoir ba mo tavena Bruno Tshibala vous comprenez les ana culture ya ba opposant congolais baza na bango efficacité c'est comme ça sort les lots to ba sort ya population par rapport FCC ceux qui les lots ba remporter élection tout le bango to le ba so eza tricage par rapport totali déjà to moni fight au opposant bazui les lots so FCC est emporté sort ya population aux alabati. Oh mais les élections ils a bataille que les maires gagnent les élections se préparent ils a raté ko la mo na tongo benga za candidat na mo na mususo au bilamu ki ka boye candidat un candidat donc sans position sans base non ceux qui ont besoin comme un candidat lobby mais il faut préparer d'ici 10 ans par rapport à l'âge de trop jeune dans 10 ans il faut la candidat il faut travailler en haut travailler base d'une manière il faut non respectable et respectueux dans la discipline le cap pas moyen vous comprenez faut la la bande ko ya FCC baza prêt déjà pour la bataille bâton ce qui fait plein à craquer parce que tout ça sous stade Mbujima et cas qui cache à la bonzoana na Mbujima et qu'on a pas pango yoka sanji plein à craquer na sambula ndiko shada razo pesa meeting batu ba plein ata bolobi ki o ba pesa ki mbongo mais ba quand même ça compte public on est compter ça déjà élément moko n'est pas négligé tokotala bande opposition ta ba ça ba meeting so batu ba koya tokotala ce qu'on balance sur le plan quantitatif hein, sur le plan quantitatif hein, la quantité ce qui va nani va redominer les élections se préparent so boza unis boza soudés boza solidaires au monde qui boza na chance mingi mais nane ba okendele oyo hein au signer qui au longoli signature au base lo baki na ngabo yo base ngo bavo tango kendele ko au consulter base ngo te base ngo consulter bango te et puis to yo ba siko public bifo yebade ba critère ngo batsaki za nini pour pas ndeko shadari ba bimisa ne ba bimisa biso liste ba voix au 4 voix 2 voix 1 voix c'est bon to moni ba publier biso siko na niveau internet liste ba critérium batsaki pour na candidat commun ba tsepena premier point yango yo deuxième point yango yo to moni ke bala ndeko fayulu to ko comprendre que voilà ba critère batsaki yango en tout cas Félix a rataki Kamere pe a rataki Fayulu ne suko a gagné na profil ba publier net ça wana chaque jour to kota na ba connexion ba pesa zo ba critère batsaki o ba signer pour na profil d'un candidat commun ba tout ba yeba mais na mona ki ndeko Fayulu ba saki réaction na TV5 Monde lobby TV5 Afrique je m'excuse a regretter na acte ba ndeko ne ba poser bino bo signer bo ke suko retirer signature et ça irresponsable et inadmissible abi batika li 5 bazaki 7 moins 2 égale à 5 donc sur cette leader Debakei Fachi Akina Kamere batika li 5 leaders ndeko muzitu professeur Matungulu o bandimi oh kasa benge bon bandimi babike non biso ba signature biso zaka toujours à poser izaka wana ezaka na valeur na on expiré te donc ndeko Félix Tshisekedi na ndeko Kamere bakozala bango mbale na ngambu na bango ba okende pe bataille na bango ndenge baza wana pe ata babiki no bafanisa Kamere na Tshisekedi Félix bayoka na bapona kanda commun bakoyoka na bango pikate so baboni président INC Kamere il est presque no batumba so moto so baboni pe Fati INC baba jamais yo za prêtre yo za leader faut ça là non yo vous comprenez donc bakoyoka na bango te donc zana Tshisekedi Félix azozonga ti babi bazile ba sa campagne aza candidat Kamere pe candidat Fayulu pe candidat Chadari pe na ba otu bazanga ba kombo na ba mokia bango et puis c'est le bail déjà qui non ba candidat comme étaliété ndenge si déjà a imprimé déjà bilonga bato na ba papier wana na ba numéro ekolongwa te bazaka ka bongo non tant que ko voter au moins la liste il y a 21 candidats ta ba boni candidat commun bako supprimer bilonga bato musu te zaka 21 bilongi ozo comprendre donc non voter na zoka na 21 bilongi na machine au voter mutuno ki donc sans effet sans impact mamba sala donc c'est comme ça on a ko chité des ans eloko mo bozo tungisa bayi politique ezo tungisa pe bayi mboka o balanda bisoli likambo ya poids politique est-ce que ko expliquer non bandeko ba ko tala biso likambo eyeka ka o te ndeko Fayulu azana poids politique te poids politique wana elobi boni parce que bino pe baye bo sala pe moi politique wango boye bien likambo ya oui étant que juriste oui likambo ya poids politique ni kolobani. Bon, moi étant que juriste, par rapport à la base où on a zanango, poids politique ou on a pas le poids politique, bah ça la allusion na base, hein, bah au la partie où ils allaient implanter,
parti où ils allaient reconnus sur l'étendue du territoire national. Mon ba parti local ba UDPS, ba PPRD, ba PALU, ba UNC à Caméré. Atoki na kasumba lesa, drapeau na bango zo flotter. Ba na bureau, ba na ba cellule. Vous comprenez? Donc baza ba parti oyo, baza reconnu. Baza na ba membre tina ba diaspora. Soki na Belgique oka UNC Belgique, UNC Paris, UNC Canada, UDPS Suède, UDPS Australie. Donc balega na ba frontière. Tu peux imaginer ba Angola ba UDPS ça na Luanda. Est-ce que bien que UDPS na Luanda? Donc combattant. Tina ba Afrique du Sud bazali. Vous comprenez? C'est par rapport à cette représentativité wana. Ndé ba le poids politique. Ce qu'on ndeko Fayulu na ninga mabete parti na comme nango SID. SID veut dire engagement citoyen pour le développement, voilà. Engagement citoyen pour le développement. Des définitions à partir de Fayulu. Mais ici, des wana ndiko nanga ezaka loba parti ba fang de ezaka ba MLP. Ezana no parti moko ya mukie. Ozo comprendre? Ezana no parti moko ya mukie. Mais ne ba loba ke so bo poni mutu, so bo lingi mutu. Bino mo boko ko façonner pe mutu. Boko po pese makambo. Bo transformer pays apaiser. Ozo comprendre? Donc l'unité ndé ezali clé. Na minute oyo bandeko bemba ba pesi ba position. So nga na ko mituna. Awa ndeko Fayulu lobi ki aza candidat. Fachi pe candidat, Camille pe candidat. Siko bandeko wana o bazaki set wana. Hein? Ba candidat rejeté wana Muzitu, Bemba, nani na Katumbi. Ba soutenir siko nani na kana élection. Ba derrière nani. Et je banate. Donc encore une fois, ba intérêt ils ont pensé bango. Donc ce que je peux dire c'est ça. Na opé ça merci mingi na ba combattant tout le monde entier. Ba ndeko bazaka na biso donc l'infatigable. Yaza combattant mazali boss, patron, un homme de cœur, l'infatigable maître Siza Soukama, puissance Mikili, la puissance de la monnaie, maître Siza, total respect à lui. Merci également à Pico Kiedi Kassongo, le jeune leader na Belgique, motema ya Muriel Bantou. Merci à Maman Elisa Litulia 0044 code à Londres. Na PC, ba gros bisous Maman Nabiso, Elisa Litulia. Maman Maminze Mankoy na Dublin. Maminze Mankoy na Dublin. Grand prêtre mère. Feta bébé Limbiti na Australie. Maman sociale. Joël de Wiss également en Australie. Na PC Mbote. Nira Mbouri na PC Mbote. Serge Lukoki. Le véritable mannequin d'Orléans. Venanga Serge Lukoki. C'est une émission politique. C'est une émission politique. Na PC ba énergie na ngai. Bato na zo boaka ba opesa nga pe mbongo pe na mela coca. Hein, na récupérer énergie na nga. Vous comprenez? Serge Lukoki mannequin d'Orléans na PC Mbote. Na PC Mbote pe na bateau tout basa maréchal surveiller ça donc dans un restaurant moko moni na kati ya Dallas. Kuna balera biloko regarder c'est donc na PC bango tout Mbote donc abonnez-vous massivement sur Congo Température. Peggy, j'espère que tout ça l'émission calmement. Merci à toi pour l'invitation. Maman Rosette de la Fleur na PC Mbote. Merci beaucoup Baimboka. Tokomi na suka émission na mino lolaka Congo za ekolobela trouble politique vraiment et kotina ngambu ya opposition to moni vraiment candidat commun au opposant ba ponaki zaki Martin Fayulu mais et ko bota lisusu mindondo Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe ba retirer signature na bango vraiment et sali malamu te na bandeko na biso o ba kota na biso surtout o ba vivaka à l'étranger o to bengaka ba diaspora et sali bango bien te parce que toza na souci vraiment o papa na biso Félix et papa na biso Etienne Tshisekedi ana ekoloba le peuple d'abord au moni oyo ba opposant baza ko sala c'est comme si baza vraiment koyeba synonyme ya peuple te donc pour ngai vraiment na kotulobaka ke bazala vraiment soudé pour na bapona vraiment candidat comme sur bomoni vraiment ndenge ndeko na biso mona mboka Jérémy Luemba a pandi à éclaircir biso à lobeli makambo mituna on a tunie boende yango to bengaka ba journaliste investigation. Merci beaucoup ndeko Jérémy vraiment na tina oyo vraiment au pandi au décortiquer vraiment bien mituna na ngai et salinga bien yango ndenga pegiti temps na lingaka pe na pesi merci mingi na bandeko nyonso bazali kolanda biso partout dans le monde pe na remercier équipe technique ou accompagner nga na moni ona Shadak Discorette au vraiment émission lolaka ya Congo émission édifiaka bino makasi pe na pesi merci beaucoup na régie finale ya Christian Touré Mukendi vraiment
Oyo azalaki wana derrière Nassima ya régie autre bama na suka ya régie o vraiment ça la rabilili o ebima kitoko na émission Lolaka ya Congo pe na remercier bande ko nyonso bazali ko soutenir biso na pesi merci mingi na honorable India Force o vraiment azali honorable mokonzi ya bana bandal. Merci beaucoup na Peter Komai o pe azali Motonabiso. Merci beaucoup na Jires Ngoya artiste. Merci beaucoup na groupe Congo de Herman Kassongo depuis Canada. Na PC Mambote. Merci beaucoup. Lui on l'appelle Bibi Shangoipe na PC Mbote. Merci beaucoup à Igor Mintou na PC Mbote. Na PC merci beaucoup na Bibish Asoba Motema héritier Asoba papa Asoba vraiment na PC Mbote bisika ozali pe na PC merci beaucoup na Papingoi mwana ya Jobour na PC Mbote donc bato nyonso balingaka pegiti. Merci beaucoup na producteur pe sponsor à émission Oyo Joe Lili Atala na PC Mbote bisika azali. Merci beaucoup na Eve Bolebe la sucre depuis Belgique na PC Mbote na famille na Mobima depuis Canada na PC Mbote na Henri Modogolongo bateau donc pour s'abonner massivement émission Lolaka ya Congo Oyo Diffakabino. Je pense que vraiment bande ko na biso o bozali libanda boye ba ke biso pe bande ko na bino tozali vraiment pe au kanisabino parce que République démocratique du Congo tous a besoin vraiment d'élection et ça les mapona année. Merci beaucoup à Peter Komai donc na pesi mbote bisque John Mondoto na pesi pe mbote bisque ozali donc batunyo so balinganga mama Rosette la fleur d'amour batunyo so donc tokomi na suka émission na biso Lolaka ya Congo tokutani mikolo zali ko ya Clémine Nyangezi 1000 unités depuis Paris na pesi pe bambote batunyo so bolinganga Peggy Titan pe bolingaka émission kitoko Lolaka ya Congo bye. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas site Pola mais cette fois Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepa sika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepa sika.